Les 11 organisations, vraiment, ils ont les candidats. Bon, organisation, ils ont les camarades, on a subi le mot Bozana, Bozomona, en tout cas, nous sommes calimés, donc la musique est à Makassi,
antenne ezali ringi na biso ezali organisation bamai sécurité la police bozomona la police eza parti pala ti libanda la police ya makasi batouré kuna bajipe ya bapolicier koto baterror nasi bozomona badiliki bango baotambola na kati ya yani donc sécurité ya makasi atoka mamese eza bien nga aza mutu ya ordre na mutu ya ordre oyo leta ayebi mpo naza mutu nasala baaktivité oyo leta ya mboka oyo ayebi à part de ça naza mpe impresario oyo leta ayebi nga na liste baimpresario totala liste baimpresario naza na kati wana donc place naosala makambo mpo logique ezala tala place administrateur aye omoni administrateur aye ajuta administrateur municipal mpe azawa administrateur azawa chef ya partie de mpla azawa donc place bakonzi bazali nasi yo mozomona chef ya disport azawa donc complet eza wana adjoint commandante ya commande municipal ya ifa azawa donc kimia pene ezali donc kalme ezali mpena sécurité ya makasi makambo oyo ya kali. Merci maître, tosepeli vraiment pour la organisation qui faut vraiment y aller 11 va organiser de l'élan bien makasi vraiment. Boyende ezalaka.
Come on, yo. Na libanda za mabe na libanda kuna watu wabete dele. Oh, babeta ina mawe. Abada ba ngomero mtema. Usho magele. Magele. Sunan. Utaanza handoki. Apache va beta mettre.
Soyez. Bakilo. Berkiti.
Abbiamo sana. Para o povo da Amabor, hoje celebramos o 11/11, que é a data de 11 de novembro, que também é um marco histórico para o povo angolano em si, o nome do nosso estádio do 11 de novembro. Chegamos aqui, recebemos algumas imagens, conseguimos falar com alguns responsáveis. Contudo, nós do Angola Última Hora News agradecemos esse grande povo da Amabor, do distrito do Quimaquesa, que nos recebeu e nos escolheu. E nesta data da independência de Angola, como vemos aí atrás, como as celebrações continuam com luta livre e boxe para esta juventude da Amabor. Comigo, Sucama Júnior José Oliveira, o vosso repórter do Angola Última Hora News. Não esquecendo o meu grande, mas grande e excelente realizador, Engenheiro TRIDO Bravo, Angola Última Hora News, Dia da Independência, 11/11, marco histórico, one.